Salut mes coucous, c'est la Danoise, je suis là vraiment pour vous. En tout cas, je demande à mes fans ivoiriennes, camerounaises, je m'excuse parce que vous m'avez demandé de faire mes émissions en français. Vraiment, j'ai demandé à la base, on a dit c'est pas le moment, on attend un peu, vraiment, je m'excuse pour ça. Je suis obligée de parler lingala. Parce que je n'ai pas encore préparé mes émissions en français. Mais je vous demande seulement une chose. Si vous avez une amie ou bien un ami congolais, vous pouvez toujours demander à ces messieurs ou bien à cette dame-là de vous aider à faire l'interprétation de mes émissions. Mais merci beaucoup, j'ai bien reçu vos nouvelles. On va voir dans l'avenir, pourquoi pas. On peut toujours être bilingue, mais le problème est que ça va prendre beaucoup de temps. Vraiment, je vous love, je vous aime beaucoup. Vraiment un peu de la patience et nous allons avancer avec vous doucement. Ba maman, ba tata, bandeko, c'est vraiment la danoise. Nazoya liboso na bino, vraiment la lingi bino mingi. Toyeka kandenge toyaka, vraiment. Pour na to passer émission na biso. Bambo tebele bambo tebele bayenge na biso na église na biso ya PV Alongo, pourquoi pas vraiment ba shalom na ba homme de Dieu, ba shalom na ba homme de Dieu. Et puis boboto bondeko na bandeko na biso catholique bandeko, vraiment ba bonsoir ba bonjour, ça dépend ernini au côté là sous les baobas. Bande konangai, c'est la danoise. Ndenge ka toyaka, toyeko solola, toyeko lamsa conscience ya maman moko, toyeko lamsa conscience ya papa moko. Vraiment, je m'excuse. Okoki kotala. Pardon, tu peux, Samuel, okotala su, naza tout près. Nalingi, on peut s'en un peu musique. Non, pas le moment. Tu regardes les vidéos si je suis tout près. Je vais être un peu musique. Non, 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 pas tout près, j'ai dit. Voilà. Merci. Mais c'est dans la caméra. Et puis, suis-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Je m'excuse vraiment, mes fans. Landanga, s'il te plaît, quand je t'ai dit de mettre, tu mets. Vous allez un peu concentrer. Merci. Bon, ma maman, batata, bandeko, ba oya biso, ba oya lingaka sous les baobas. Vraiment, toza na sango ya mawa, bandeko, nanga bo partager mission, bo partager, naebi ke ba fan nanga belé, o balandaka nga. Bolandaka pe sœur nangai ya lingaka ya benga ye ya ani makwakala bolandaka ya ani ya mwasi auti pe ko passer mission na sujet wana ya en Afrique du Sud ndenge mona na biso ya mwasi asili kokufa Amélie Poison, on peut dire ça, hein, Amélie Poison akufi cause kaka ya ba mabala oyo tozo ya ko bala déjà so botaki oye ko bala. Et en tout cas, il comme il ça un peu trop. Yangwana trop, c'est trop. Yani makwakala assez à l'équipe émission wana a pesi conseil moro ya kitoko makasi o esali ke biso pe na sous le baoba ba fan nanga ba o balinga sous le baoba biso pe to la sa conscience na likambwana. Alors vraiment bozala vraiment branché boy ba ki bozana se ya sous le baoba moi kopono ya ti moi café moi talakaka moi coca muke Ocheboa whisky, pourquoi pas lungui la ba chef coutumier na biso, le sakopi respect belé na ba chef coutumier na biso vraiment n'apporte bino à cœur ba salam na bandeko na biso ya ba musulman ba salam alaikum bisika nyonso ezubino vraiment abari muzuri na bandeko na biso a Kivu oh bandeko na biso bwetwabu ba wana ya Kasai pourquoi pas. Vraiment, basu continuer la chef continuer la biso to sepela na bino vraiment sous les baobas na ndenge bo soutenir biso bande ko na biso tozana mawa nga vraiment likambo etali bana na natika rangote ce qui benza likambo bana na yaka to beta nango c'était vraiment parce que bana nde baza venir na biso ya lobby ce qui mama la biso atika Congo mama wana atika Congo kena na Afrique du Sud ezaki pona plaisir na yete akende ki parce que lobi non na moni ke na mboka eza mwa mbutu tikana ke na mboka musupu na kende ko luka venir ya bana nanga bon ndenge nini tozo bima to tika ba mboka na biso ebele so totali nde toza awa
au moins à 60 ou bien 75%, to vendre na poto pour avenir à bana. Ce qui est pour na biso, ermsou besto, so la bamboka na biso. Au moins l'aime sous a besoin, ok namboka, au vent ta 6 mois, au sala makambuna, au mais moi au sala moi ezate, te lo baka te na zonga pour na bana. Alors bana wana, au lieu de soigner bango, au lieu de la dédication na bango, lelo okoya kokoma ke objectif na yo ezako bana na ngai balia bien, batanga bien, bazala bien. Mais tango okoya kokutana mobali moko boye, mbala moko o changer. Donc au komi lokwa caméléon, au bosani objectif na yo, au bosani pona nini au botaki bana wana. Au komi bolingo nyonso pesi tata wana. Ou bien ce qui peut mobali bolingo nyonso pesi mama. Dernièrement awa tobetaki lisolo ndenge mama na biso awa na kati na mboka Londres awa abandaki ko violer mwana mobali na ye. Donc mama zo bima na mwana ya mobali na ye. Bande konanga lelo ekomi ke mobali abali mama akoma ko violer mwana parce que wana eza viol. Mwana wana akufi azana moins de 18 ans, moins que tout même de 16 ans. Mais akufi lelo, akufi pona nini? Ngai na zolo bape buzo bape ya maman. Comment toi une mère ozana kati ya ndaku bandako ngo tozanga nango awa na ba poto awa même na ba Afrique du Sud, ngana kenda Afrique du Sud. Bandako ngo eza minene ndenge ni ba chambre ngo eza combien? Ceux qui m'tazana ndako munene azana plus ou moins sous 4 chambres à coucher, ou bien plus ou moins 3 chambres à coucher. Alors na bon vraiment yo maman tu peux pas comme on a air dit bazoko violer moi na yo, ou bien bozalaka consciente ba maman parce que biso même na banda kunde to vandaka boy même kozala kosanga na mwasi na mobali ezalaka air moko pe pas parce que bozo banga ke bana pe bakoyi koyoka bino. Mais comment yo maman tu es où? Ozalaka wapi tango ba violaka mwana na yo, tu es où? Est-ce que mwana ngo ba violaka ina libanda ya ndako? Parce que quand l'enfant a kovandi avande kovandi sa maman, ba témoignage ezali azo vandi sa maman na ye, azo ko expliquer maman na ye ke tala mobali na yo oyo aza ko violenga. Maman zoloba ozo kosa. Moi je ne sais pas. Je ne sais pas ma maman o bozalaka. Je ne sais pas comment je vais vous qualifier. Moi je ne sais pas. Bozana na yebite, est-ce que bozala kama yele boza bazoba comment moi naza na moins de 15 ans aye koyebiso que maman ba o violenga et puis toi tu dis qu'azo kosa. Est-ce que tu peux pas même ouvrir les pieds dans le babino dans la terme pour ko fungola mona no makoloté pour vraiment réellement au tala ce qui vraiment que moi na oyo il y a moins de 15 ans parce que ça peut anormal moi na oyo azo kola l'éducation bien na moins de 15 ans azala déjà dévergé. Non, ça ne passe pas. Ça ne pense pas qu'on a biso moto zabwe to kola ki pe na tango lo yenge mais to panza makolo pana donc après 18 ans. Alors pourquoi nos enfants peuvent faire ça alors que si moi na yeko yebisa maman moi je ne comprends pas. Er mo zo lekelanga nazo comprendre té. Tant que ba audio on a ba vidéo wana en tout cas moi je n'ai pas compris. Sans tarder mboyoka explication ya bango moko batu ya Jobour ndenge batindeli biso ba audio eza papa moko boya lobby maman moko pe a lobby. À vous bochelanga ba audio wana. Chelanga audio s'il te plaît. Merci. Yoka maloba te mama. Mwana omoni wana mibomi. Mama na ye mema na libala esami na jobu mwana bibishi. Mama na ye mema na libala. Siko mobala mama na ye aviolaka ye na aviolaka ye mama na ye aboyaka bayebisa bato po papa wana koboya ye. Nde mwana moni passe eleki baninga na ye classe bayebisi ye amela poison amela kisi ya bampuku kisi ya bampese na secret pesa kaka pongi tanga kolemba bomema na hôpital. Allez, mwana pe ameli pa tant bomema na hôpital alo ba vérité pour l'état yekanga na pesa suki social. Mwana ameli boye mama ba on peut ba bosani na ba on peut ba checker na ba on peut mwana te mwana kufi ba ke surtout ka mwana déjà mi kufi laki. Era omema na hôpital déjà il est qui. Obala maman mta viola et ça mi na jobu maman na kanga suki. Ok, on sur ma téléphone, s'il te plaît, to l'accent photo ya moi na biso oya kufi après to ya ko la bino nini audio ya mi balé. Voilà.
On est où? Voilà. Comment pas faire? Au cause de la photo, je comprends pas pourquoi ça sort comme ça. En tout cas, je m'excuse, hein. Moi patiente. C'est la technologie, hein. C'est la technologie. C'est bon? Pour la position est bien. Pour tout l'accès public, moi, on a biso il y a 13 ans. Vraiment, voilà. Thank you, man. Donc, je vais dans la lumière. Voilà. Voilà, on met ça là. J'aime bien. Bon, moi, il y a moins de 15 ans, à Koufi, à Tiki Biso, na Katia Djobour, nan bakundi ete. A uti ko kufa, a longoli zemi ya papa na ye. Papa mobokoli. Bande konanga ikindoki, oyo ya ba Congolais, e komi ko lekisa. To boite, to landaka pe bande kona biso bekolo mususu. Me oya biso non. Tala mwana boy, mwana aza penza, na expo, na vie, penza longue vie. Aza na longue vie, akosala makambo ebele na vie. Akoza la pele mso quotidien, akomi ata ministre ya condition féminine na Congo. Akosala makambo ebele. Pourquoi ba parents, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bande konanga bon to landa deuxième audio et au sala bien. Voilà. J'ai la deuxième audio, merci. To landango oyo papa lobby, papa moko pe atindi audio, to landa. Otala bande konanga botala papa ndoki na mama ndoki ndenge ni babomisi jeune fille oyo akati ya groupe. Donc tozala mboko babengi Afrique Sud. Bande konanga za pasi. Donc mwana oyo ya mwasi jeune fille bozomona oyo za mwana mama aza mwana papa te. Donc papa kuma kokushaka naye si se retrouver mwana zwizimi tala degré ya kimutama be ba parents oyo baza ba irresponsable oyo baza na mitema bonyama ndenge nini babomisi vie ya mwana. Donc mwana esala ki epasi ya ebisi mama ndimaki ete ti mwana ki kosomba kisi po amiboma po amoni ki trop c'est trop. Tala kaka mwana comme na niveau ya kokoma tia kozwa zemi ya papa. Tala degré ya kindoki ya ba Congolais. Donc eza pasi pour na bande kwa na biso. Ba oyo nyonso message ekokomela bango ba panza yango partout dans le monde. Merci beaucoup. Merci. Bande konanga boyoki yango tozo panza sango. Tozo lobaka ndenge zalaka ba mama batata bande kolikambo ngo eza nini. Nga nazo comprendre te bande konanga ito osala ba mission. Tozaki awa kalate na lead. Mwana mobile alingaka bande kobima ko abuser bana ya mwasi. Mais bana wana bazaki bande ko ebisa pe mama na bango. Mais mama zaki na conscience ya kolala. Mais bana wana bazaki mayele. Ti bake ko funde pa papa na bango. Bake iti bake bake funda na école. Bakanga mwasi bakanga papa wana. Bakanga ye. Tentative ya viol. Mais tala mwana na biso oyo bande konangai na zoyeba pete. Nga nazo comprendre parce que Afrique du Sud même kutoza na Congo loi ezali. Tchaka policier bazana banda kuna bango moko boye batonga na ba coin babenga ngo soki banga so biloko ni. Ezalaka wana mama penza donc ezali mwana il faut to kolisa bana na biso na sens nyonso. Tolongolaka ba tabu wana. Okoki jamais kolinga parce que mwana yo mto meniye. Mwana aza lokola yo. Aza lokola yo moko boti na kati ya libumu salami obimisi mwana. Donc eza lokola identité na yo moko boy. Mais mobile aza mutu mususu awuti esika mususu. Et puis aza papa ya bana ya mwana wana te. Akoki lelo koya atiki yo pe akei lokola ndenge papa mwana na atika kiyo. Po ba mame bele bakomi soki lelo libale simbite akabwana mobala liboso aye kozwa mobala mibale mobali wana zala ndoki azala soki ndenge nini akovanda kaka navanda kaka batu bakosekanga kobotala ka batu te vie na yo ezali yo d'abord c'est toi eza mutu te oko changer mibale ata 50 ata 100 soki ozokuta na mibale ya mabe ovanda kaka parce que yo zotala regard baninga
mais on peut souffrir. Mais on comme la conséquence, les l'autre à perdre moins nanaye. Bande konanga, c'est pas et ça bien té. Tika pour na ko bosana na la sabino suko photo ya ba parents. Toutefois na ko tchango pe na nani nangai. À vous aider biso Samuel aider s'il te plaît. Photo ya ba parents. Oyo ezali ba parents. Mobali wana o azana oyo mama ya jeune fille. Tozana maman ya jeune fille wana et puis de l'autre côté mobali o abandé ko violer moi on a outé ko laxabino. Cette fille là na outé ko laxabino, voilà. Encore? Voilà. C'est bon? Voilà, merci. Donc bande konanga eza vraiment triste. Pour mon couple o ne ba simbani bazana bolingo, mobali penza boye sanga mwasi oyo ndenga zabwe. Par rapport à moi, hein? Est-ce que moi si nazaki mabe? Est-ce que moi si yé moko mobali on azape kitoko te bolimbisanga? Mais par rapport à maman, oh yé azui na chance. Aye kokuta na moi si o mwindo angolo boy. Est-ce que moi si aza mabe? Babia kanga basuki na salon moko na Jobour kuna. Bande kunanga, ce n'est pas gentil mibali. Botika konyoko la bana mike. Est-ce que bino mibali la bola la rabala na mike bo kansaka te ka koza pe mwana na yo? Est-ce que zo kansa pe te ke yo poko bota mwana quelque part mobali mo pe bo bandi ko violer le mwana? Comment toi tu penses seulement que yo zo sala mabe na mwana moninga? Mibali na lobela na bino ba mibali to banana na ba papa. Ce n'est pas bien ba mibali bo linga bana mike. Même so lingo linga bana mike. Oko ke linga mwana muke libanda tifo linga ka mwana muke oyo azana ndaku ya mwasi na yo vraiment. Boza na pitié te. Pudeur et sila bino bokoma pe bokomi le kwa ka bambwa. Yonga lo baka mibali bazana bango ka bambwa. Baza pelana donc moi mayele muke ka nzamba pesa mais makambo so zaka lokola mbwa parce que eza mbwa mutabota na mama na ye. Mbwa ko bota na mama na ye, mbwa ko bota na sœur na ye. Mais biso batute. Même si tu es sur le plan biblique, moi na ko mona bolumba tata na été. Tant que yo mobile ozo mona bolumba maman na ye, cela veut dire oza pe papa na ye. Pourquoi bozo sala makambo boye ba mibali? Eza bien te. Ce n'est pas bien botika babilo kwa ndenge wana to lingana. Et puis bozo sala ngo en dehors ya pays. Quand même. Tozala moi si abimi bo comme na pays mususu. Bozo ba paya na mboka wana. Yebisanga boza bapaya na mboka wana sikoyo yo soki mwasi azwi mobali akomona ke mobali wana komi lokola yaya na ye lokola ndeko na ye lokola sœur na ye mobali wana aza nyonso mpo na ye donc akose confier na ye mais après yo moko kaka mobali obandisi kobima na mwana en tout cas nga na yebi te parce que babiloko bongo mpe ekomaka mingi na bamama baza insensé parce que bamama oyo neti biso boye tolamusa conscience babiloko bon moyen comme appelle zate pour apprendre ce comme pas la danoise ngana yebite et puis to qu'est-ce que pas ba maman moi je ne comprends pas bino ba maman ce qui ezalaka aveuglement ya bolingo ya ndenge nini mwana na yo moko yo boti ata kutu mwana no aza lokuta mais lokuta so mte ko yebisa o même to ça to kenda tribunal tozo samba makamba lobike ba koseli yo makamba tu dois quand même te défendre. Tant moi na yeko yebso ke akoseli mobali no makambu yozo ba par exemple akoseli mobali no makambu mais linga quand même oyoka mobali na yo linga po yoka mwana okomisa mwana ke tike azokosa parce que ba docteur bazali ba kotala est-ce que mwana aza vierge ou pas ou bien pe okoyiko lo bana mwana OK parce que abo achezem cela veut dire que bana OK né sans condom. On a dit non problème exact ce qui a salué en haut yebisangai non ok pas docteur là on va voir si c'est faux ou bien c'est vrai mais non on va ni lokaka moi no lokuta moi no lingili bala nangate moi no comment ezo uta wapi ba mama bala msabino conscience ndenge nini ba place bino moko bo uti na ba famille na bino ba mama na bino ba parents na bino ba lobela bino le côté ba laksa bino ndeni ya kobokola bana te ndeni ya kosolola na bana ba papa na bino banda kosolola na bino te la ba mama na bino ou bien c'est quoi tout ça l'effort tout la sa conscience ce n'est pas bien ça makamoko eza dans son ya communauté na biso
eza soni po nde kutu ba communauté musu bazoloba tolobaka na français biloko boso to bani koloba mpe na ba français et vous allez pensa soni na communauté na biso ba omona ka communauté na biso eza na ba histoire moko drôle même kutu ba Nigeria ba biloko boye basala ka mote ba respectaka bana ba Nigeria bazala lokwa ba tete la moko boye ba linga bana na bango ba même bana ya batu musu ba ko linga bana jamais ba ko sa bakabo oyo ezosalama na kati ya communauté congolaise. Yo mama ndenge nini mwana so koyebiso likambu mama ya ndenge nini peuple ya ndenge nini eloba bokechu bazo yebiso penda likambu oloba ke mwana zokosa botela sko mwana ti mwana oyo ekozwa zemi ale akei ko se confier pa baninga so likambu ebimi boye parce que a se confier ke pa baninga au lieu akene ko se confier na police ou bien na instituteur dans bango école non yazo ke ne ko se confier ka na baninga na fo bazaka baninga ya communauté na biso parce que bango comme tu ba ko peso idée moko ya buzoba parce que tozo kolisa bana na biso na buzoba parce que so ke ko se confier na mwana mundele ou bien na mwana école mususu ko ba non toki to funda ngo na epa ya maîtresse toki no funda ngo epa ya molaksi na biso mais so yeka na bana na biso tema to okolisa bango na buzoba to okolisa bango na hypocrisie to so kolisa bana na biso na lokuta to so ke ne ko yiba na bana na biso na ba magasin to so ko kosa bana na biso na kati ya ndako to so ko tonga batu bana na biso bazo ko yoka na muta ke ko defa mbisa ko kauka ya batu o defi mbisi ya batu o defi biloko ya batu erba yoko toke na porte. Tu dis aux enfants, ceux qui baillent kotoke, ceux qui maman qui ngandi anti aye, bolo ba maman zate. Déjà quand ça bana non na mensonge. Yango so bana baye ko so likambu, o directement le baka non, bana nanga bazo kosa. Parce que to même ba na lokuta, ba nyongo to kimaka, to kosa bana na biso, to kosa bana biso na moyibi, bana biso ba ke na ko defa ba nyongo na ba banque na ba kombo na bango, na ko yela bilo ba masolo, ba musu bana ba so ba mbongo na université, ba papa bazo zwango, ko kosa bana na moyibi na lokuta nyonso. Ce n'est pas bien. Après le dimanche, bozo ke na église, yo papa mokambi, yo pasteur, yo mama soki protocole, yo mama ba nini ba mama, yo yemba en église, yonde boye. Ce n'est pas bien baso peso respect, yo mama mukolo moziki, yonde boye ba mama baso peso respect, alors que na ndaku na omoko eza na fondement te, tout est par terre. Ce n'est pas bien ba mama. Moi na no so ka yebiso likabu, faut que premièrement d'abord croire. Koko ça n'a doute te. Wana ope sabino secret. Au croire na mwana. Après au vérifier. Mais non au côté ça doute. Pour ça au côté doute et peso bolembu au koko vérifier te. Mais le konyo so mwana ko yebisa o ko le kocha mensonge te. Croire na mwana na yo on dit après tu dis que OK na croire yo mais siko yo na lukana na vérifier na la de la likambu o. Mais le maman na biso perdre mwana te. Qui dit que l'homme sous Nzamba ko pesa ke sou mwana akoma na ajote. On to kolisi mwana na oboye na ba pasi na maladi na bisengo okoki yango mais otiki sko mobali na yo. Cela veut dire que ibam sous bazo sala boye soit il y a na mobali wana le kola sala na ba salon bazana kisi. Alors qu'il faut mobali na la mwana pour na bazwa mbongo parce que eza normalité pour na vie normale eza pas pour na ko accepter likambo boye. Et puis si on a une lobela pe bana na biso na été soki bana bakolanda ngai mais maman linga père moko au vandisi mwana balanda tala danoise soka lobaka anglais balolela en anglais soka lobaka danois na danois français lingala parce que bana na biso pe bande ko bana yo ko ndima ndenge ni oke ko bimana tata boye ganga kima na yo ndaku est-ce que maman na yo na ba camarade te. Pour na mutu yo sazaka awa asala mo pe na mo ba camarade na ye mo ba anti baza mo ba oncle mo to yaka ko zozo na ba poto na ba mboka to bima bima lukuta ba tonton banani bana bazali likambo bongo suko ekomeli yo mama na yo akoti doute kende ko yebisa ta tantine moko mama na waza na salon kende ko lobata na salon kende pas tantine kende pas tonton expliquer talanga situation na zala ngona ndaku kende na police. La police ezali kende ko exploser kana yo ce qui maman zo ke la yo te bima kende na ba institution loba parce que Afrique du Sud ba police na bango eza bien organisé même écoute na Congo
soko ke na la police olobi ke papa nanga zo bima nanga bakoya kokanga papa wana bakotika ete. Mais jamais bana na biso okoyoka kaka titi bacheze. Cela veut dire que bino mo pe bana na biso bo sepelaka na bino. Tango moni ke yindeli yo boko premièrement au PC nanu e msu bakabele ke mo téléphone mo eloko boy. Tango moni siko papa komi ko senga yo na ndenge moko ya abusive olembi alende yo ko bimisa na suka. Parce que ce que eloko lingi yango te oyebi de que ça abomination. Jamais moi na ko yiko kende tia zoazem. Le baka va violer le premier jour a commis peine à zem. Mais ceux qui m'ont aligné loko wanate. Nga na zoka mwa pa bana na biso bakoza lawa okotinda yepe olobi soko yanga basani soka lingita ko sala ngote. Oh maman moi j'ai dans un devoir nanga maman na zabo. Mais cela veut dire que soko pe moi na commis ko passer pe acte na papa. Cela veut dire que yemo pa lingi. Yangola ba maman faut qu'on la vigiler la bana na bino basi faut qu'on le bala bango vérité et puis qu'on yebisa bango surtout ce que aza papa na été on dit que bien oh aza papa na été faut ça attention ko sokola na yo la taka bien soko bimi na salle de bain ça la toujours na peignoir na yo ko expliquer moi na mama bakambebele faut ko fungola mwana ko le bala mwana vérité to tika batabo ezanga tina to ko perdre bana na biso toko koma na ba conflit na bana na biso lobi pe libala ngota mse kozana ngo pete mobali ya boy akoke ni pe aboyine yo akeluka na epe mwasi mususu otikali vi na yo baby vraiment bande konangai yango na vraiment na ngai na loba to sala attention to la msa vraiment conscience to za la bien na bana batu bazo luka bana mais yo ba pesi yo bana baza ba cadeau moko je ne sais pas comment tu peux kosepela nango botu na bato ba botite ndenge balelaka e bongo yo mama ozo talangai ozo sacrifier bana noka likola mobali wana tata wana e bongo so tata ngo lobi nzamba bengi yesiko akufi avant yo okozala ndenge nini ozo banga no lobate na batela libala danga libala babatelaka ngo nzambe nda batelaka biso yenda za na pema yenda yebi mkonya kozwa pema mama soki azwi yo pema osala nini okende wapi ubi azwi pema ya mobali na yo yo ozokotela mobali na yo nzambe leo na tonga azwi pema na yo bana na batikali na tata wana oyebi pasi otikeli mwana papa na bada kosabula ye kosakana te ale siko bien soit ye pe papa nga kufi ba oyebi ne bana ba otika ndanda ku yona mona bo kota conflit kwa bokoni bambanda ako bango lisu te eloko na bakabula mote bomoni Michel ndenga beti Gladys te po ya likambo eloko wana alors koma yo mama tango bazo yebisa yo ke mwana nanga papa zo bima nanga yo mama pe zuwa te ozolo ba pe bazo kosa mais yo mama wana ka ba bengo baloba ke mwana na yo awa mobali nazo bima na Gladys si yo ona ko bado luka Gladys amazaka côté nini place ngo nini to mona mobali na o abima na jeune fille mora mwindu côté kuna babi comment na Gladys yo na mutuli kolo même ozalaka na poto na Afrique du Sud o refuta ticket o aza wapi aza na Congo okoke ko luka e bongo mbanda na kati ya ndaku mwana na yo propre ozoloba ke mwana zokosa o ya libanda ba koyebi soko vérifier te jamais ko lobake ba koseli mobile no makam ba mama loba ezaki nazo yeba te so ezaki ndoki parce que biso kindoki to ebinde ezalaka te moye to kota ezati bande konanga vraiment na yeki liboso na mino po atola msa conscience tala biloko aboyi bosala ka marche mais ba mama Afrique du Sud wana bosala marche pona ndenge ba violer mwana biso ememe na liwa boti de la mama wana mbongo azwa bavoka minene pona tata wana non oyo bozo betango kara na tali na media bato ata soki basali bemission te bozo leksango ka bongo bato baza na Afrique du Sud ba youtubeurs ya Afrique du Sud bosali eloko te mais makambo ya bozoba bokoma kotinda bambongo na Kinshasa bozo cotiser mais oyo siko mwana na biso akufi bo cotiser ta bakunda ye bien et osala bien au moins makambo ya bien les Congolais voient seulement oyo makambo ya bien mabe et comment malam en tout cas botika la malam wana ndeko na bino mwasi la danoise
nalingi bino mingi ba love bisika nyoso bozali bo s'abonner ebele na sous le baobab #1 bo s'abonner ça la bien au moins ka place on rouge o s'abonner ce qui vidéo ye au côté bo tia ba commentaire ya kitoko ya bien oyo ko sala que prochainement to ya to tangango en public pona elam sa conscience ba maman na biso ba oyo ba bali ba mibali ba deuxième mariage na bango ndenge nini ya ko vivre na deuxième mariage et kozala très bien en tout cas na lingi bino mingi botika la malam ba love ndeko na bino mwasi la danoise moi suka ba famille banza check